Mercredi 5 avril, mokola lelo Mag FM lisusu pona kopesa bino basangwasika batata ba mama bozali belé bozwi libaku ya kotala biso lokola momesano topesi bino bambote. Nawe etali justice bosimba ete coffre fort ya mwana mboka honorable Mwanga Chouchou e baki bongo na kofukwama. Na esika yango ezalaki kaka bazuzi mokangami pe bavoka na ye nde bazwaki bongo mbela ya kokota bisika nini nde bazwaki mbela ya kokota na chambre bisika nini coffre fort yango ezalaki. Mais tango bakomi kuna information moko te etambolaki na o etali maye mazalaki na kati ya coffre fort. Bavoka o bazaki interroger ba sili na koloba ete coffre fort yango efongwamaki ministère public ye akoyeba bongo na kopesa bongo ba information ya oyo ye akuti na kati ya coffre fort yango na prochaine audience o ezali bongo fixé na 11 avril prochain. Tosi la bongo na hotel ça été yambo bakita bongo na terrain ministère public ayebaki bongo na exposé liboso ya ba juge ba objet mususu oyo basila ki bongo na kokanga ndaku ya honorable Mwanga Chouchou azali bongo élu ya Masisi na Nord Kivu lokola ba minduki pe bibundeli mususu ya bitumba. Kasi na audience eutaki koleka Mwanga Chouchou ya ebaki bongo na hotel ça été ezalaki possible te ba fongola coffre fort yango pour être ezalaki bongo endommagé et pas ya ba élément ya force de l'ordre o ba yebaki bongo na ko exécuter perquisition na kati ya ndaku na ye pe asili bongo na kondima ete oyo ba yebaki bongo na kokuta na ndaku na ye lokola minduki yango epesa melaki ye et pas ya ministre ya intérieur ya kala kasi yango ezalaki na koyeba bongo na komibatela contre ba M23 pe RDF. Tokiti na komina Gombe poto tel sabino ete avenue Colonel Ebea ezali impraticable kuna koleka mituka e koma pasi. Tozali na commune ya Gombe précisément na avenue Colonel Ebea et Sikanini siège ya gouvernement provincial ezalaka. Bota la binomoko lo lengenini avenue oyo na tronçon nango compris entre Wileri Kino Wangata ezali na itamoko ya mabe oyo ekomi ko déranger kutu passage ya mituka pe ba oyo bazali ndinga bazangaki ya kolobate. Je peux dire au monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa azaki na azana initiative au sa misala. C'est que bizarre misala ngo basala ngo tina sukate. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au juste na ebité. Bas toki na problème ba auto suspendre ministre à finance pour na ba misala ngo banzela oyo. Nabite mbongo ngo bacha wapi parce que na yebi po ville e banda musala neti ya kotonga nzela ba dekesaka mbongo ba dekesi mbongo bacha quelque part pour bando sa musala. Maintenant je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec monsieur le gouverneur. Abandi lengesa nanu ba inaugurer te. Tozana nzela ya veni kikwiti basali ndambu nanu basalite. Tozana veni kulumba na masina. Une grande partie ya mbongo bimi ane mbongo magi ane couleur ti lelo babandi musala mo ya lukuta uto sala mais basali lelo côté disu comme sala pona ebandi te possibilité eza problème de détournement to bengango parce que ba dekese mbongo na pas l'état qui ba ke ko sa musala basali musala te détournement nazo sengande na chef de l'état a veillé na gouverneur na ye chéri o a garder l'ipso na ville Kinshasa apparemment do sala lelo côté. Ezali normal te komona banzela ya capitale congolaise kozala na état oyo et surtout encore liboso ya gouvernement provincial. Yaboye interpeller bino bakonzi pour solution ezoma na lombango. Na Kimbanseke route dokolo ezali na état moko ya malamu te. Route Kimbanseke oyo ezali bongo route principale ya coin oyo esili bozwa ibandeli nango na place Sainte-Thérèse na commune ya Nchili eke kino cimetière ya Kimbanseke bota la bino moko lo lengeni nzela oyo ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te ndeti awa libulu oyo ekoma bongo ko empêcher mituka ba moto tope mituka minene e babongo na koleka na kimia yeba ke awa soki camion ezali bongo na ba charge moyen eleka ekozala te bat oyo to utaki sur place oyo ba mesana ko saila nzela oyo balobaki boye
to souffrir surtout biso batobi ba tongo tozonga kapokwa chaque jour tozonyo kwama ko banda awa na dokolo si okoma na cimetière souffrance ba chauffeur balingi pas même suko bele la cimetière Kimbanteke tokomaka kozwa dokolo o tosengi na papa président na biso papa Fachi bongisela biso nzela bawe wape bayebaki bongo na kotalisa pasi na bango na musala bazosala na nzela oyo tanzela ndeko mandinga bwe nzela etikala mabe nzela ndinga bwe mwa ete ndinga bwe tokuya aba misuba akufa ba misuba asoka ba misuba adae mais nzela solution ka malamu ezo maje notable tokutaki sur place ye ayebi bongo na ko charger bakambi bango nde bazali ba responsable ya oyo ezali kokomela bango tozo senga na chef de l'état bato oyo bazotinda bango na mosala il faut quand même suivre ezalaka ezala même bourgmestre na biso ezala même gouverneur est-ce que bango bayebi importance ya nzela oyo nzela munene oyo ezosunga population betela tela ba condition tozotala mai mbutu na moi ezala mbula ezala te mai etonda bakonda biso ba pe kotala bato ya régie des eaux batio na bango ezotoboka awa tofutaka mbongo chaque fin du mois mais la régie des eaux fait quoi? Il faut bakonda biso commune ba ya kotala bourgmestre ya ta kotala mabe au régie des eaux sala awa esali bongo inane utanzela oyo isila na kobeba ndeko nanga kasi yango ezalaki endommagé na misala oyo société chinoise moko ebandaki kosala awa na kokota batiyo ya mai na se ya mabele boye kitoko te tosengi na bakonzi ya Kinshasa batelema po bayeba na kobongisa lolenge bazali kobongisa babalabala na bakomune mususu. Bon voisinage na Kinshasa ndimela ngai yango ezalaka lisusu te toyebaka te mpona nini kasi bolanda commentaire ya Henriette Futila. Lelo na Kinshasa les bons voisinages ezalaka lisusu te ndenge ezalaka kala okomona soki na famille boyaminde ko auti village aye na mwa masango fufuto mafuta okomona mama akozwa basani abandi kokabola biloko ndambu epa ba voisin kasi lelo système wana ezalaka lisusu te ekoma kiaku suite ya ba pasteur to ba prophète oyo na maloba na bango balobaka ke avant ya kopesa mutu eloko esengeli oyeba etat d'âme na ye to pe avant ya kolia eloko ya mutu kote mususu pe ba comportement ya batu okopesa mutu eloko alie soki ayoki pasi o yende mutapesa kinga nguba nzoka nde nyonso wana esalaka ke to perdre moko ya ba facteur na kati ya culture na biso po ezala na niveau ya village bauta baebi yango malamu okomona na pokwa ba papa bakofanda esika moko mama nyonso akoyana biloko oye alambaki babandi kolia ensemble mwa tamba pe pembeni ambiance wapi en tout cas bolingo ezalaki makasi pe soki moninga azwi problème bango nyonso bakozala toucher suite ya bomoko o ezalaki korenye na kati na bango tango akala ndenge zaike ozi mupaya aye na ndako na yo ayeli o mwa koli yo koli wana olia yo moko tekande bino bolobi okota mwa ndambo opesi oyo mwa ndambo opesi boy mwa ndambo opesi melelo oyo soki ekoma ndengo wana en tout cas pona kokaba bomuno sako kozama yena oyo yazanango mukieso wana za mukino kabandeni na tali bayinga koli na ngana ifuna bomba naliaka malembe tire aussi ponga imoko nazana mbongo te biso pe to banda ko yamba bandeko a partir kindoke koma na wa famille opesi mwana ngelo ko salibo o salibo kina ko lie pasongo to koma ko boya na biso yango to koma éviter makambo na mingi ezalaka nango merci ko to koma ko banga na biso elongola pe bolingo makasi ndenge ezalaka le kinanga yebo na kepa ya na kina lia na sala boto sali ya kende boyo na beli na salibo nani akina ko lie pa ya na bango mtasali bongo po alekisa to koma obanga moto azangi bolingo akomona nzambe te po na Bible ebandeli pe suka bazali kaka kolakisa biso bolingo en tout cas ekozala malamu soki tozongeli lisusu bolingo wana ndenge ezalaka na kala notion ya pardon esila kobunga na mitu ya bakino.
Musicien moko aloba pardon ezali kozongisa bondeko esika mbeba esalemaki relation elingaki kokatana pona pardon ezongi lisusu. Kasi lelo notion ya pardon ebunga na mitu ya batu okomona mutu asali mabe me pona kosenga pardon eza problème voire même na nzela ozotambola na yo osentir ke mutu atuti yo otali epe akangi elongi ya bandi kokende toyebi te soki ba problème eleka na mitu ya batu to nini ezala pe na bandaku okomona yaya to leki asali muninga mabe papa to mama me pona kosenga pardon azokoka te. Ingi batu baotambola na nzela baza makambo ebele na mutu talaka misale ezate pase leki azotambola ba makambo ebele na mutu ata tuti mutu boy azoyeba ne moya osenga pardon te po aza makambo ebele mamuso oyebise papa tuti nga pe osenga pardon te a répondre ka mabe po ebini ake nanu azoyeba no esika azobandela te aoke oluka wapi ake oluka musala wapi akozwa no mbongo ndenge nini bana batika na ndaku mwasi atika na ndaku makambo ebele na mutu omoni eloko na ya pardon na bata oyo doke ekombo lekila na bato mususu parce que otambo même na nzela boyo omoni mabe mutu azosala olie a reconnaître mabe azosala donc azo reconnaître ngo parce que mabe vraiment efuluki mabe komi makasi bon normalement eloko na ya pardon ezo dépendre pe na ba famille eza famille par rapport na moto éducation azolanda na famille na ye soki ba parents na ye bazo conseiller bien bazo pesa ye conseiller bien donc éducation ya mwana ezozala bien ata libanda kocha se ne kolobila soki amoni keloko na sala eza mabe kocha se ekolobila ke asali mabe oki reconnaître keloko na sali mabe asengi pardon soki asali soki amoni ke eloko asali eza mabe. Même makomi ya nzambe ezoloba ke pardon ezali nguya oyo ekangolaka tozala na habitude ya kosenga pardon ba parents to lakisa bana kosenga pardon ekozala malamu pona éducation na bango ezala pe yo chef soki osali mabe epa ya mwana musala esengeli kosenga pardon po pardon etalaka age rang social pete ezalaka nde réciproque boyoki. Atako ba konza Kinshasa bazali ko bunda po marché pirate sila na Kinshasa kasi ezali bongote po soki otamboli na chaque balabala ya quartier na bino okomona ezakaka. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarque que na chaque avenue okokuta ba marché pirate c'est-à-dire ba wenze botama na banzela oyo ekomisa banzela mikie pe banzela misusu kutu mitukeleka kalisusu te suite ya ba marché pirate oyo ebotami ebele na yango gouverneur ya ville province ya Kinshasa na cadre ya Kinbopeto bazwaki décision ya kopanza ba marché pirate nyonso po banzela ezonga malamu pona yango babandaki deja kopanza bateki oyo batekaka na rond-point UPN en face ya université kaka ndenge bozali komona ba mesa batumbaki bapanzi babiloko nyonso oyo ezalaka na principal bateki bazalaki surpris ya komona la police ekita pona kopanza bango. En tout cas, toko féliciter kaka ba autorité ya ville province ya Kinshasa na décision oyo po batali que peuple congolais azali komitia na danger koteka na principal boye po ba accident misusu esalemaka okomona batu bakufi ebele suite nde batekaka tout au long ya makadam. Kasi tokoloba kaka que décision oyo esuka na nzela te e continue kin ezonga bopeto po ba marché pirate ope e komisi pe Kinshasa salite ba welelaka koteka kasi kocha propriété bisika bazali koteka ezalaka vraiment te oyo ezali eloko moko ya malamu. En tout cas félicitations na autorité. Tokiti na province ya Kwango poto sa ilabino découverte ya rivière Wamba. Rivière Wamba oyo yebani tozali awa plus précisément na province ya Kwango et pai wapi tomemeli bino pona koyeba pe kotalisa grandeur ya rivière Wamba oyo ezali moko ya rivière na kati ya Afrique centrale oyo ezali affluent ya rivière Kwango.
c'est-à-dire deuxième après nakati ya province ya Kwango, donc eza sous-affluent ya fleuve Congo ou l'équipe par Kasai. Ezoko servir frontière entre République démocratique du Congo na République d'Angola pona koleka na parallèle ya 8,5 degrés Celsius o eza confluence na kati ya rivière Kambondu. Et sengi koyeba que rivière Wamba o bozali komona eza deuxième rivière, c'est-à-dire na profondeur na grandeur nango na kati ya province ya Kwango, tozali plus précisément na ville ya Kenge. Ce qui est vraiment malgré tout Wamba, mais na Kwango. Kwango on dirait que vraiment rivière à moi monene, na simanango vraiment to Wamba. Puisque tout le Kenge ezali na rivière au babengi Bakali vraiment ezana efficie penda lulenge penda Wamba ezalite. Kwango rivière ya monene après Kwango nde Wamba vraiment a vu moi à se situer pendant bien par rapport na Bakali. Kasi na oyo tali culture pe makambo elekaka na kati ya rivière oyo e sengeli kosimba ke rivière oyo ne permetaka na ba pêcheur po na koloba mbisi kasi na ba riverain to pe bavani nzinga ya province oyo na pembeni tozali na village Wamba oyo ezali ko porter nom ya rivière oyo ndenge kaka bozali komona nde permetaka bango na kati ya rivière oyo pembeni na territoire ya Kwamut epai wapi bateke bazali kasi esengaka ke bato bavandi na kati ya village Wamba basala ba commerce na bango to pe ba transport na bango ya babwatu po na komema biloko balonaka na ngambo kuna. Parmi babiloko wana ezali ba mosusu ba memaka banana misusu pe ba régime ya makemba pona kosite kaka wana. E sengi to simba ke Congo eza monene na bibale minene ndenge kaka bozali komona. Centre hospitalier Dominique Leker ezali wana pona yo muto no komanta mulai na maladie kende okozwa baso ya malamu na temps ya mukuse. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi
Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba ezali wana pona yo alanga nzembo kende okoyemba kitoko pe na ba condition ya malamu. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo ba guitar, ebongo ba micro, okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te, po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Centre hospitalier café ke yango pe ezali wana ndeko pesa confiance na machine na bango ba mesana ko benga prophète. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele, presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto. On domaine ya poison tika na yo pardon bon dimelangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas à tes ans retardé taux rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo to yaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Tingaka oyeba ndenge nzoto na ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo
Simaya Station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Yambo tokanga bikuke ya mokolo lelo tika totombela bongo joyeux anniversaire na bao ya biso ba sili bongo na kobotama mokolo lelo 5 avril to bandi bongo na lipasa oyo amesana koza biso bilili Chako Florian Okita e bongo na lipasa na epe Florian Okita bango babotama mokolo lelo joyeux anniversaire to bandi ete après awa tokolia loso ezanga kate po epa na biso on a tetela ke mafumbe Tobo Sanité Samuel Ilunga yepe abotama mokolo lelo joyeux anniversaire na bino yope totangi kombote obotama mokolo lelo kime ya tata Nzambe ezala na bisiko zali fete malamu kasi na bokebi nyonso kosala dérapage te ya lelo esuki awa nazaki na isengo présenter le bino yango tokutani na mikolo oyo ezali koya